Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Bote na bandeko nyonso bozali kolanda biso bozwami liboso ya 3W radio-télévision Lisolo ezali toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vos pertal. Na basango na biso ya mpoko malelo tokoyebisa bino likambo oyo ya polémique oyo ezali korenye au sein de la diaspora congolaise. Donc na polémique ya liboso oyo tokoyebisa bino likambo oyo ya Félix Tshisekedi ndenge akitaki na Mbujimai plein de plein. Alors bandeko nanga ba congolais pe ba congolaise bazali ko beta mabako Félix Tshisekedi a succédé père na ye. Alors, bandeko, boche yango polémique parce que ce qui Félix Tshisekedi a succédé Etienne Tshisekedi ou à Mulumba, et ça n'a pas été. Alors, beaucoup de yango polémique pour polémique et côté au sein de la diaspora congolaise, n'engeni Félix Tshisekedi yé a commis boye. Donc, ce qui a succédé père naye et sali et loko ya mabete, c'est tout à fait normal. Na politique congolaise oyo tozali kolanda esika oyo tozali komona la diaspora congolaise oyo tozali na kati na mikili na poto to mettre un conflit entre les deux opposants politiques Monsieur Vital Kamerhe et Martin Fayulu. Alors pourquoi bana ya diaspora bazali kotia ba confusion, bazali kotia ba polémique entre Martin Fayulu et Vital Kamerhe, tandis que bango mibale bazali opposant congolais bana mboka ba congolais bazali ko zala ini po na kobundisa obele mutumo comme monsieur Joseph Kabila à côté l'opposition. Mais pourquoi polémique wana ezali korenye au sein de la diaspora congolaise? Alors bande konangai polémique pour na biso ba congolais pe ba congolaise et komi eloko moko ya elengi. Eloko ya elengi polémique au sein de la diaspora congolaise, polémique au sein de la politique congolaise. Alors to komi komona ke non et komi eloko moko ya esengo. Bandeko obozali kolanda biso na mpoko malelo, boyebisanga dans quel pays oyo bino boku monaka ba musicien ba finganaka na ba télévision na espace oyo ba pesi bango et que mokili mobimbe ezali kolanda bango ba musicien bazali ko fingana bango na bango et salamaka to et salamaka te. C'est à vous maintenant de répondre. Ya solo bande kotomoni oyo e komi polémique pe théâtre na kati na ba comédien o tozali ko benga bato bazali ko sala théâtre et komi polémique ko fingana kolobana makambo surtout vraiment tozo comprendre te pourquoi congolais azali ko kolate totali bato théâtre bazali bato ba pesaka moi éducation bato balandaka bango mais bango na bango ko fingana bande ko tozonga moi moke polémique o ezali koleka entre JB Mpiana et Kofi Olomide total ndenge dimension économique. Est-ce que ba chanteur ba musicien congolais ba koyeko sala unité? Pourquoi toutes ces bêtises ya kofingana dans la télé, dans les vidéos? Pourquoi ezali ko gagner, tozali ko gagner na yango nini o tozali ko mona bandeko esuki na ba musicien te, voire même des pasteurs oyo balobi ke non bazali ba pasteur oyo ba komema ba mpate to be bwele nakati na bokonzi ba likolo. Mais soko tali a débat entre deux pasteurs oyo aza ko finga muninga oyo pe azali ko finga muninga azali ko critiquer tozali ko yeba ke monde oyo tokomi wapi ba fanatique ya ba musicien ba sombi pe ba makambo yango ko finga ne komi na kati ya communauté na biso na kati na ba télé bande ko makambo ya polémique oyo tokosuka wapi totali côté ya ba combattant bato bazalaki mibale misato mine bazalaki à bon terme babenganaka ba congolais mais lobby les mêmes bato na ceux qui ba soigner moko aye a sali vidéo abengi moninga rwandais mais ba congolais pe baza ko accepter. Mais pourquoi to ko accepter ba bêtise o ezali kolekana au sein de la diaspora congolaise, au sein de la communauté congolaise? Ya solo bande ko makambo ya polémique oyo soki biso ba congolais to lingi obele polémique to ebaka d'autre part
objectif na biso to ko atteindre yango te et puis mboka na biso Congo et ko kende liboso te yango nazali ko interpeller toute tendance politique majorité opposition ba musicien ba tu ya théâtre to lembi na ko fingana unissons-nous pour to bâtir pays na biso Congo ezala pays moko ya kitoko ezala pays moko makasi mais na ko fingana na ba vidéo ezali ko diminuer crédibilité ya peuple congolais et loko radio lisolo ko senga ezala majorité ezala opposition ezala ba musicien ezala ba combattant ezala tout le monde bata théâtre tozala na motema moko ke mboka na biso kende liboso. Tout ça, ils allaient comme ma biso toujours na buzoba et belé ba vidéo, mais tous allaient comme un message moko amala musalite. Polémique to buzobo et to kosuka na yango wapi. Ceux qui congolais font les misute tala esika mboka ya Congo to mais vraiment buzoba. Tous allaient kolba ke mboka ezali kotambola malamu te au lieu biso moko tous allaient exemplaire mais biso moko tous allaient batu oyo to meme les sous pire buzoba na kati na communauté na biso. Voilà bandeko ezalaki toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertal moto toujours na kati ya bato likambo ya polémique likambo ya kofingana buzoba na communauté congolaise totika yango mwana maele ayokaka bye bye moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto